Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toute la vérité. Enfin, après sortie à Maria Tumba, Pasteur Kabundu Alesa Yepe abimi na silence nae. A lancé message moko fort pour na banganga, pour na kindoki. Alors, Pasteur Alesa, moi 2 semaines oyo, depuis makamba Maria Tumba bandaki, Pasteur Alesa afingami na ba façon nyonso. Bafingi ye na ba façon nyonso oyo tokoki koimagine te. Babimisi na ba video aka diombo. Bato ba témoignage ya mabe baye basali ba témoignage. Bato ba témoignage pe ya malamu baye basali ba témoignage pe ya malamu. Mais n'empêche que cet homme ici afingami na ba TikTok, afingami ya kosakana te. À part ye, mwana na ye Vanu Alesa, ye pe bafingi surtout tango ebanda koyebana te nani afundi Maria. Est-ce que ministère public et se saisir d'office pour la dépravation de mœurs? Est-ce que eza nani yo Israël Mutombo to bana ya mwana ya Pasteur Kabundu Alesa to bandi ya Pasteur Kabundu Alesa ndenge banda koyebana te bongo na kati ya confusion wana. Cet homme afingami vraiment. Miracle lokuta, église lokuta, non kuna landaki babi, boye bisa pasteur na bino. Onga na landaki onga mona landai na TikTok. Babi na église a Pasteur Kabundu Alesa, ba pauvre basambelaka kuna te. L'église a Pasteur Kabundu Alesa ka ba riche nde basambelaka kuna. Mais nga nayebi ke Pasteur Kabundu Alesa omona abengisi mutu liboso cher, mutu expliquer ba problème na ye mo Pasteur Kabundu Alesa kopesa après mutu mususu bato ba église comme ko bakisa. Oui. Na ba église nyonso surtout ba église minini, ils en a ba catégorie nyonso bato. Ba riche, ba moyen, na ba bola. Mine aussi omoni église alaka na ba riche na kati. Ata la borne. Plutôt samba na la borne. Tonzalaka na ba riche te. Neti awa na Afrique du Sud, na pe na église na nga na kinda. Ezalaka na ba riche te. Ezalaka na ba riche ya mboka oyo. Mais ça pe na bato musu baza pe moyen. Musu baza ne pe pauvre. Baza na moyen ya kolia, ya kufuta mwa ndako. La même ils appendingi moko. Mais kolbaki non l'église ne ka bato mbongo nde bakenda kuna. Oh, ba miracle ça les maka. Ti lelo pe Maria Tumba lobaki que ana ba preuve ekobima. Ba preuve oyo ba contacter la ki po ya osa témoignage lokuta. Ibimi pete. Voilà. Ibimité. Mais cet homme a lancé un message pour le chrétien. Après que ba critiquer, après que ba lobby kombo nae, ba salelier, ba émission, auto mona na denilesi, ba salelier émission, na suka, aleki sali live, a lobby, bandoki, banganga, baza partout, na l'église, na ba bureau, na ba ndako, na ba famille, na ba école, bandoki, baza partout. Motema mabe,
ekomi gratuitement. To bato baza tellement na motema mabe oyo eza gratuit. Mais ye Nzambe apesi ye mission ya combattre. Aza combattant. Malgré bitumba, malgré mipepe, malgré ba accusation, ya kotika ko combattre te misala ya Satana. Ya na mission wana. Toufa combattre ba milimu wana nyonso. Ti mukolo Nzamba ko benga. Message moko très fort qui dit beaucoup, beaucoup vraiment. Alors, donc la binosco volume bino Bolanda Pasteur Kabundu Alessa ndenge moko azoloba. Nalandi yango ça sent que au fond de lui azaki penza touché. Mais ayeka koyebisa bino que combat spirituel réellement ezali bandoki banganga ba démon ba existaka bel et bien. Tous à la prudence, tous se laisser na distraction te. Ya zawana mission ne oya jwe panza mizaka yango. Donc en conclusion, na ba accusation nyonso o ba accuser ye ya lobi ye mission na ye azwi ezakaka yango wana. Alors azala ya Nzambe te otiki ye maboko ya Nzambe. Maya tumba pe na ba accusation lobaki na ba tunsusu ba bimisaki makamba fingaki bango nyonso tozongisi bango na maboko ya Nzambe. Nzambe nde aza le seul juste juge. Mais muto alobi que yaza na mission ya ko combattre kaka ba principauté wana parce que koki ko vanda longtemps te pour mitema ya mabe eko makasi biso bana Nzambe toza prudent. Na otela bino volume bolanda vidéo bo profiter bo s'abonner na Nela NG officiel bo cliquer pe cloche à notification so bo si sur landa na ozonga na renchérir comme qui est après non tika biso sko na réflexion ma Nzambe na ba pasteur Nzambe ka muto ayebi confusion totale bolanda Mbote bana na Nzambe nyonso monde entier. Nous allons évangéliste Claude Kabundu Alessa, ministre de Défense dans le gouvernement de Jésus-Christ. Ministre de Défense, cela veut dire bazamutu habitué à combat spirituel. Le combat spirituel dans la kacha kobunda na chair, na santé, dans la kacha kobunda na kacha ba domination, ma prince de ce monde. Cela veut dire banganga, ba sorcier, ba science occulte, to banganga mike, ba tu nyoso ba kaza kacha kobundi sabatu. Nous avons de façon que n'a instauré parole de Dieu, n'a instauré vérité. Parce que banganga tango bango baza ko yape belé na kachamboka, baza ko potisa mitema mabe. D'abord baza ko samutu. D'abord ba sourcier musala bango za ko lia. Banganga musala bango ezali ko senga batu balia. Banganga bako ko sala nyoso de façon que ba sacrifier, ba sala n'importe quoi, ba accident ba makambo belé. Toza komona na kacha ba hôtel ya minene. Batu baza wana ba responsable, batu moko ba honorable, mais bazo benga banganga bazo kota na kati ya hôtel minene bozo mona na kisa wana ebele, banganga ba fan bazo sala invocation, bazo kamata ko ba photo ya ba autorité ya ba konzi bazo ko envoûter bazo bengi sa ba photo de façon que ba envoûter bango. Bazo sala ba kisi pona ko neutraliser ba misusu donc boke baby. Ozomona kutu na kati ya baza na kati ya kuinitier bana na ba université, partout na ba misala, partout na ba place ebele. Mais ba bureau ebele basa na kati ya kuinitier bana to kosala ndenge na génération montante donc toujours ninga to komate lokola ba benen ndenge na lobaki dernier mana kola ba mboka mususu ona ba konzi mususu baza ko croire na kisi to ko kondima biloko ndenge na teki tant to za wana ministre de défense to ko défendre mboka to ko attaquer de façon que to dimne biloko wana ponza mbako tuna biso que na pesa ki au pouvoir na pesa ki au ministère de défense na pouvoir na pesa ki o sali na ngoni
Je vais répondre quoi? Pour de façon que mboka na biso eza nzambe. Eza mboka to dédia qui a pas nzambe. Nzamba ko défendre et nzamba ko sana. Changement pour kota na kati ya mboka. Ya moto bozomo na mabeza na kati ya kokota na kati ya mboka do bato baza ko yinana, bato baza ko bomana na bateki matembele, bazo tchana ba mbasu ba maladie. Na bato na kati ya ba bureau, bazo sala ba maladie, ba paralysie pour na ko remplacer moto na kiti. Mitema mabeti na ba wenze. Tina kati ya ba famille, tina kati ya ba église. Ba poison ekoti ko ezala kiti na kati ya mboka na biso, so toza ba poison et tozo mona bato kondima de façon que bandi mambongo ne bateka bateka ata mboka na bango bazo parvenir ata ko kata bato mitu biso toza ba bato to yeba kite makambo ko kata mutu neti ntaba makile zo kita toza na kati ya ko bunda po mboka na biso za na richesse makasi mais tala ka ndenge toza na kati ya ko souffrir po bato ba mipesi mingi na mbongo personnel bazo mbongo mais bato ba kufa moto asala ta n'importe quoi tozo bunda po na intérêt tozo sa vérité to cha amour mais to yebi ke parole de Dieu lobike na batanga suka bato ba kozala balingi biloko makasi bakozala ba ennemi des gens de bien. Donc auto na kati ya koloba soki muto aza na poto bato bazo bandoki nyonso bazo mona neti muto ngo bongi me bazo bateke poto eza na pasi bazo landa kuna koloka bango koloka bato ya poto bazo mona pasi ba maladie ba difficulté na bandoki mususu awe boy balongwe ebele nako na Afrique bakomi na poto bandoki bakomi ebele na poto wana tozo répondre kindoki. Et puis tous ceux qui ont appelé pour nous remarquer, ah on a gâté un bon cannabis, ba traître belé, ma comme belé zo sama na gâté un bon coin, bitu mezo sama na est, ba traître na Kinshasa, ba traître na est pour na ba traître, pour na intérêt kaka na bango personnel, na kindoki na motema mabe, nyoso wana ka Satan, muto zo ko sa motema mabe, mboke kufa, mboke ko bonga ndenge. Il faut pas prière pour makambo changer, kaka prière ndeko ko changer mboka. Changement de mentalité sur la prière, puissance ensemble qu'on neutraliser. Pour ça, Satan, ça haine, ça motema mabe. C'est normal. Mais biso tant que tu as un pouvoir, biso église, tu kotika la indifférente, tu ko attaquer, tu kotika te, tu ko attaquer. Ya munde tu san kacha ko sala musala. Donc musala ezana on ebandeli. Bitumba ezana ebandeli. Tu as habitué na kacha bitumba. Tu as ebandeli. Tu ko bunda makasi pour na ko neutraliser batwana. Tango bino bozana kacha ko lala, biso na charge tu za nango. Tokendeke na kati ya monde du ténèbre ko attaquer ko ravir bato bakanga ko belisa banisalo bazana kati ya ko bongisa na kati ya mboka partout na kati ya Congo partout dans le monde entier tozo belisa yango bato mususu balotaka na biso tokei pour ravir mais bato oyo tozo botola wana bato oyo misana bango ezana kati ya ko beba basepelaka te tango bazoya siko na bitumba spirituellement pona ko attaquer biso bakokuta biso moyen ko attaquer biso ezalite biso nde tozo tia ba défi po tozo tambola sur les serpents scorpions na ba puissance de l'ennemi biso tozo kende contre bango tokeyi ko tambola likola ba puissance na bango bako sepela te bako ya ko attaquer biso tango bako attaquer biso bako mona nga na zan eloko Satan te ndenge Jésus alobaki na zan eloko Satan te et tango bango bako mona ke na zan eloko Satan eloko na bango te bako linga siko ba sala ba complot ba pesa ba faux témoignage ba salir mutu de façon que balongo la condamner pas bato pas na biso nga na ko yebisa bino ke bokolo balokola Paul ayebisa ki Timothée alobi ke po Timothée okoloba pona nzambe et après ça okoloba pona ngai serviteur de Dieu on a pesi parole bokoto ko ba lokola Gédéon alobaki ke tango ke na bitumba bokotelemisa épée bokoloba épée pour l'Éternel épée pour Gédéon cela veut dire lokola nga nazali wana ministre de défense du bosso boko défendre pour Satan souci na ezali nini pour alongola kondima et pas bato batala te or que biso tozote bazete tozote ande bato tozote ande bato toza besoin na bato tote ya bango bazolinga ndingwana mais beaucoup défendre na ba télévision partout na ba wenze beaucoup de vérité biso toza kata vérité pour tozo sala ba miracle ya solo au nom de Jésus-Christ et puis tozo pambola bato tozo délivrer bato toza na simambo monté beaucoup recadrer bato dans l'amour na kati ya compétition te na kati ya kuswana te dans l'amour na kati ya haine te de façon que to récupérer bato wana ba kota na kana biso po biso tozo bunda na bato te tozo tala Satan na sima
ya bato. Parce que Jésus a yebisa que Simon Pierre, loin de moi Satan. Ok, Simon Pierre banda ko le baka normal. Zokande ya zo mona Satan. Biso tango biso tozo bunda, tozo tala Satan. Ata muto azo loba, tozo tala Satan, tozo yina muto ngote. Et puis tozo na nature ya ko kangisa pe bato te, bo ndaba na nanga biologique, ndaba na nanga spirituel, tout le monde. Toko ko kangisa pe bato te, po ko kangisa muto yozo bunda pona ye, tozo bunda pona bato. Ndenge ko kangisa su muto, ako souffrir, ako ko kufa. Ce n'est pas bien. Pona yebi mokolo mosusu. Na kati église na biso ezalaki na papa moko to sombaki le pango na ye na $120,000 na sombi le pango na $120,000 na tiki na tiki na kati ya le pango ngo na sombelaki mwana na nga le pango wana et na tiki na kati ya le pango wana ça date ba 4 ans babando ko futa na le pango na ye wana $800 par mois ba 4 ans nyoso wana na tiki le mbongo nyoso wana $800 azwa kaliaka et puis abanda ko débrouiller na ye. Après 4 ans, il y a des façons que atika le pango po mwana nanga kota. Zokande asaka mataki le pango asali ni kanda muso le kota. Atekeli mutu mususu le pango. Et comment est-ce qu'on va problème pour mutu wala ba bito benda na kati ya ba park. Ngambi ne sen pas ça peut pas se faire. Ce qui boy botika muton. Mais église c'est pe la kite ba kangisa ki mutu ngo et pas ba responsable, ba autorité ba saki na kati église. Ba kangisi mutu wana ba tie na prison. Ngana lobi botika mutu wana na zo lala te. Na mesana wakamako kamba to te botika mutu wana. Et tout le monde bazolo te il faut ba kanga ya za muyibi bazoni ka ko sentir yete. Ti eyoko koma ti na niveau yake na bimisa mbongo mususu. Na lobi na mutu ngo ke ngana zo futela mbongo yo lewana. Na bimbisi mbongo mususu na sombi le pango mususu na pese mikanda pour apesa mwana na ngai et salmi devant l'église apesa mwana na ngai pour tolimisa ye nde batike na kati ya prison potala na niveau ya makambwana onga nazo sala biso ndenge toza boye ngaza na motema ya batu tozo bunda nde pona batu toza na charge ya batu toko koyina batu toza na kati ya kobunda pona bango te et puis ya mibale toza na pouvoir ndenge naza boye naza na pouvoir koloba ke muto akoma avec muto akomi avec mutu azo problème mutu azo problème mutu moko boye jour moko boye mutu moko onga na yeba ba peseka mbo moke boya bandi ko ba biloba loba moko ya mabe donc na sala ki 2 jours mobimba na kati ya ba regret na zo regret mais mutu ya koko ba biloko ete po ayebi ke nga na yede makasi na makambo ebele mais kaka 2 jours nga na sala ki na regret wana et puis saint esprit singa ke mutu ngo lokola zo sa biloko boya kokufa boyebi ke mutu ngo après quelques jours ce qui après combien de jours mutu ngo akufa ka boye na tikala na regret culpabiliser ti lelo na zo ba zambe na koko silekela su mutu te po bituma na zango eza pona botu te bonga na zo kunda nde pona batu na tikala na regret jamais na koki ko sala problème ebimi atandenge ni na yina mutu na koki ko yina te bituma na ngeza li pona batu. Et puis toza na simambongo te ndenge toza boy batu muso bayaka na poto bozo mona wana déjà souffre bazo pesa mbongo ke bazo traumatiser ba problème batu bayaka na poto ebele bazo sala ba conteneur bazo ya po ba débrouiller muso bazo ata na mbongo ko dédouaner te combien de bateaux tozo pesa mbongo po ba dédouaner bazo dédouaner ba biloko bazo pe ba biloko ngo okomona bateki bien te bakimi na mbongo bazo zongisa bazo bakela mbongo combien ba mbongo eza na maboko ya bato o bakimi na mbongo tozo na sima mbongo tozo na sima bato te. Les gens souffrent. Mais mitema mabe oyo koti na kati ya mbuka. O mitema koti na kati ya mbuka. Oyo zali tina ba misala ti partout tina ba wenze ti motozo parvenir ya côté kozo mbongo ebele de façon que yemi abuse de mbongo mais ba trop souffrir. Azo mbongo de façon que tout le monde va souffrir. Tina kati ya ba famille mitema mabe koti. Nyonso wana satan motozo nka koti ya kokoti sa. Tozo bunda pona biloko wana. Mais yango nde na zana kati ya koloba na minute oboye. Ke mutu nyonso oya koza la pena kati ya mabe ou bien déplacer le langage pour nazo limbisa tout le monde au nom de Jésus-Christ nazo limbisa tout le monde nazo lingate mabe et yela mutu dans l'amour nazo limbisa bon batu muso bazalaka muke a continuer kati ya mouvement nazo limbisa tout le monde et puis nazo senga bino bana na ngai tout le monde ba chrétien en général bo accompagner na kati ya bitumbu pona mboka na biso et puis bo sala kango dans l'amour il faut qu'on en esprit à kolimbisa compétition ezalate querelle haine ezalate makambo ya ke to fundi bo ezalate justice ezalinde pas ensemble mais tozo ça de façon que tozo ngisa bato na kati ya nzela dans l'amour namboka na biso comme que bazoka tapena mutu makilezo ke na se toza baba tout mitu na makabilo kwa ndimo na te zamba pambola bino ezale evangeliste Claude Kabundole sa waza ministre de défense dans le gouvernement de Jésus-Christ zamba pambola bino na pamboli bino nyoso bozala na kimia bozala na bolingo bitumbezana no na debina no na bundite
nanu na bundi te toko attaquer makasi toko attaquer banganga d'abord belé déjà baza déjà attaquer bazo yana bakisi na bango toujours attaquer souci na besoin ezali to dépouiller bango to dépouiller puissance na bango bato ba changer pe mentalité motema mabe développer tina poto okomona ba pays mususu mutualité ezali bato bazo kosungana mais na ba poto ba congolais mitema mabe mutu soka sale logo ya kitoko monika ba mususu ba bandi ko attaquer ou bien bazo ça de façon ba trahir on a vu beaucoup de choses motema mabe ko chiwapi to sala ki boyita na kati mboka na biso même so to kotika les différentes to ko sambela to puissance na biso ezali ko sambela de façon que to neutraliser puissance satanique zamba pambola bino merci bolandi pasteur Kabundu ale saninga lobi ngana retenir kaka que il faut tozalaka prudent comme le serpent et humble comme la colombe tobosana te que combat spirituel ezali. Le physique est dirigé par le spirituel. Nous sommes vivre na physique ezalaki déjà bien préparé na spirituel. Tokotaka bitumba mosusu physiquement na se ya loyenge te. Surtout ceux qui spirituellement tous a vraiment fort et tous a bien préparé. Au moins na mutu mususu aye na réseaux sociaux aye koloba likambo ya pasteur moko songolo pakala aye besika batami aza peut-être na bonzambe makasi to aza pe na bakisi pe makasi yo ozoya koloba makanga ba pasteur to makanga mutu mususu oza protégé te. Yango no moni mikolo ba victime baza ba innocent. Bakolo makambo ba okufa te. Bakolo makambo ba ozo ba problème te. Mais ba innocent de ba otanda mambeka. Ba innocent de ba oke lokola ba mbeka. Alors to miki bisa mingi. Mokilo eza dirigé na spirituel qui est na physique. Coucou à tous les Nela Chou, les Nela Cœur, les Nela Love et bienvenue à tous mes nouveaux abonnés. Bon, bah, nouveau sur ma chaîne, vous s'abonner, vous cliquez cloche à notification. On se retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo. Tu vois, comme avec ta chaîne YouTube, en tout cas, n'hésite pas de me contacter. On verra en quelle mesure on peut t'aider. Que Dieu vous bénisse. Bisous, bisous. Je pense que l'histoire à Maria Toumba, ici la raté. Et s'il est. Bye. Mbote, bana Nzambe, nyoso monde entier. Nous allions évangéliste Claude Kabundolesa, au ministre de Défense dans le gouvernement de Jésus-Christ. Ministre de Défense, cela veut dire Bazamutu habitué à combat spirituel. Le combat spirituel dans un angle, dans un kacha kobunda, na chair, na santé, dans un kacha kobunda, na kacha ba domination, ma prince de ce monde. Cela veut dire banganga, ba sorcier, ba to science occulte, to banganga mike, ba to nyoso ba kacha kobunda sa batu. De façon que n'a instauré parole de Dieu, n'a instauré vérité. Parce que banganga tango bango baza ko ya pe belé na kachamboka, baza ko potisa mitema mabe. D'abord baza ko samutu. D'abord ba sourcier musala bango za ko lia. Banganga musala bango ezali ko senga batu balia. Banganga bako ko sala nyoso de façon que ba sacrifier, ba sala n'importe quoi, ba accident ba makambo belé. Toza ko mona na kacha ba hôtel ya minene. Batu baza wana ba responsable, batu moko ba honorable, mais bazo benga banganga bazo kota na kati ya hotel ya minene bozo mona na kisa wana ebele, banganga ba fan bazo sa invocation, ba musu bazo kamata kuti ba photo ya ba autorité ya ba konzi bazo ko envoûter bazo bengi sa ba photo de façon que ba envoûter bango. Ba musu bazo sa ba kisi pona ko neutraliser ba musu donc boke baby. Ozomona kutu na kati ya baza na kati ya kuinitier bana na ba université, partout na ba misala, partout na ba place ebele. Mais ba bureau est belé. Basa la kacha kuinitier bana. Toko sala ndenge na génération montante. Donc toujours ninga toko maté le kola ba benende na lobaki dernier. Mana kola bamboka mususu, ona ba konzi mususu baza ko croire na kisi. Toko konde ba biloko ndenge na teki. Tant toza wana ministre de défense, toko défendre mboka. Toko attaquer de façon que to dimine biloko wana. Ponza mbako tuna biso que na pesa ki au pouvoir. Na pesa ki au ministère de défense. Na pouvoir na pesa ki au sali na moni. Je vais répondre quoi? Pour de façon que mboka na biso eza nzambe. Eza mboka to dédié ki amwe pa nzambe. Nzamba ko défendre et nzamba ko sala.
changement kokota na kati ya mboka yango ndo bozomona mabeza na kati ya kokota na kati ya mboka do bato baza koyinana bato baza kobomana na bateki matembele bazotia na bambasu bamaladi na bato na kati ya babiro bazosala bato bamaladi ya baparalysie mpona koremplace moto na ngiti mitema mabe ntina bawenze ntina kati ya bafamille ntina kati ya baeglise bapoison ekoti oyo ezalaki te na kati ya mboka na biso tozwa bapoison e tozomona bato kondima de façon ke bandima mbongo me bateka ata mboka na bango bazo parvenir ata kokata bato mitu biso toza bato toyebaki te makambo kokata mutu neti ntaba makili ezokita toza na kati ya kobunda mpo mboka na biso eza na richesse makasi me talaka ndenge toza na kati ya kosufri po bato bamipesi mingi na mbongo personnel bazwa mbongo me bato bakufa moto asala ta n'importe quoi tozobunda mpo na intérêt tozongisa vérité totya amour me toyebi ke parole de Dieu elobi ke na batango asuka bato bakozala balingi biloko makasi bakozala baennemi des gens de bien donc awa toza na kati ya koloba soki moto aza na poto bato bazobandoki nyonso bazomona neti moto ngo abongi me bazoyeba teke poto eza na pasi bazolanda kuna koloka bango koloka bato ya poto bazomona pasi na bamaladi badifficulté na bandoki mosusu awa eboye balongo ebele na afrike bakomi na poto bandoki bakomi ebele na poto wana tozobe mpona kindoki et puis tozozonga pe mpona koloba ke awa na kati ya mboka na biso batraître ebele makambo ebele ezosama na kati ya mboka oyo bitumba ezosama na est batraître na Kinshasa batraître na est kuna batraître mpona intere kaka na bango personnel na kindoki na motema mabe nyonso wana kaka satan moto azokosa motema mabe mboka ekufa mboka ekobonga ndenge il faut ba prière mpo makambo echange kaka prière ndenge okochange mboka. Changement de mentalité, c'est une prière, puissance sans âme qu'on neutraliser. Pour ça, Satan, c'est normal. Mais biso tant que tu as un pouvoir, biso église, tu as la indifférente, tu as attaqué, tu as attaqué. Il y a un monde qui a attaqué Musala. Donc Musala, ils ont un bandeli. Bitumba zana ibandeli. Tous habitués dans kati ya bitumba. Tous ibandeli. Toko bunda makasi pour na ko neutraliser batwana. Tango bino boza na kati ya kolala. Biso na charge tous bango. To kendeke na kati ya monde du ténèbre ko attaquer, ko ravir bato bakanga, ko belisa banisalo baza na kati ya ko bongisa na kati ya mboka. Partout na kati ya Congo, partout dans le monde entier. Tozo belisa yango bato mususu ba lotaka na biso to keyi to ravir. Mais bato oyo tozo botola wana. Bato oyo misana bango za na kati ya ko beba ba sepela kate. Tant bazoya ce qu'on a bitumba spirituellement pour na ko attaquer biso ba kokuta biso moyen ko attaquer biso ezalité biso ne tozo tia ba défi pour tozo tambola sur les serpents scorpions na ba puissant de l'ennemi biso tozo kende contre bango to keyi ko tambola likola ba puissance na bango ba ko sepelate ba ko ya ko attaquer biso tant ba ko attaquer biso ba ko mona ngana za eloko satan te ndenge Jésus le baki na za na eloko satan te et tant bango ba ko mona ke na za eloko satan eloko na bango te ba ko linga sko ba sala ba complot ba pesa ba faux témoignage ba salir mutu de façon que balongo la condamner pas ba te pas na biso ngana ko yebisa bino ke bokolo balokola pola yebisa ki Timothée alobi ke po Timothée okoloba pona nzambe et après ça okoloba pona ngai serviteur de Dieu on a la parole bokoto ko ba lokola Gédéon alobaki ke tango ke na bitumba bokotelemisa épée bokoloba épée pour l'Éternel épée pour Gédéon cela veut dire lokola ngana zali wana ministre de défense biboso boko défendre pour Satan souci na ezali nini pour alongola condiment et pas bato batala te or que biso tozote bazete tozote ande batu tozote ande batu toza besoin na batu tote ya bango bazolinga ndingwana mais boko défendre na ba télévision partout na ba wenze boko ba vérité biso toza kata vérité pour tozo sala ba miracle ya solo au nom de Jésus-Christ et puis tozo pambola batu tozo délivrer batu toza na simambo monté boko recadrer batu dans l'amour. Na kati ya compétition te, na kati ya kuswana te, dans l'amour, na kati ya haine te, de façon que to récupérer bato wana ba kota na kana biso. Po biso tozo bunda na bato te, tozo tala Satan na sima ya bato parce que Jésus a yebisa que Simon Pierre loin de moi Satan. OK, Simon Pierre banda ko lobaka normal, zo kande ya zo mona Satan. Biso tang biso tozo bunda, tozo tala Satan, ata muto azo loba, tozo tala Satan, tozo yina muto ngote. Et puis tozo na nature ya ko kangisa pe bato te. Po ndamba na nanga biologique ndamba na nanga spirituel tout le monde toko ko kanisa pe batu te po ko kanisa mutu yozo bunda pona ye tozo bunda pona batu ndenge ko kanisa su mutu ako souffrir ako ko kufa ce n'est pas bien pona yebi mokolo mosusu
na kati église na biso ezalaki na papa moko to sombaki lopango na ye na $120,000 na sombi lopango na $120,000 na tiki na tiki na kati ya lopango ngo na sombelaki mwana na nga lopango wana et na tiki na kati ya lopango wana ça date ba 4 ans babando ko futa na lopango na ye wana $800 par mois ba 4 ans nyoso wana na tiki le mbongo nyoso wana $800 azwa kaliaka et puis abanda ko débrouiller na ye. Après 4 ans, il y a des façons que atika le pango pour moi na nga kota. Zokande asaka mataki le pango asali ni kanda muso alokota atekeli mutu mususu le pango. Et comment est-ce qu'on va problème pour mutu wala ba to benda na kati ya ba par. Ngambi ne se pas ça peut pas se faire. Ce qui boy botika muton. Mais église c'est pe la kité ba kangisa ki mutu ngo et pas ba responsable, ba autorité ba saka na kati église. Ba kangisi mutu wana ba tie na prison. Ngana lobi botika mutu wana na zo lala ti. Na mesana wakamako kamba to te botika mutu wana. Et tout le monde bazolo te il faut ba kanga ya za muyibi bazoni ko sentir yete. Ti eyoko koma ti na niveau yake na bimisa mbongo mususu. Na lobi na mutu ngo ke ngana zo futele mbongo yo lewana. Na bimisi mbongo mususu na sombi lo pango mususu na pese mikanda pour apesa mwana na ngai et salami devant l'église apesa mwana na ngai pour tolimisa ye nde batike na kati ya prison botala na niveau ya makambwana onga nazo sala biso ndenge toza boye ngaza na motema ya batu tozo bunda nde pona batu toza na charge ya batu toko koyina batu toza na kati ya kobunda pona bango te et puis ya mibale toza na pouvoir ndenge naza boye naza na pouvoir ko lobake muto comme avec muto comme avec muto azo problème muto azo problème mutu moko boye jour moko boye mutu moko onga na yeba ba peseka bo moke boya bandi ko loba biloba moko ya mabe. Donc, na salaki 2 jours mobimba na kati ya ba regret na zo regret mais muto ya koko bebilo ko ete po ayebike nga na yede makasi na makambo ebele mais kaka 2 jours nga na salaki na regret wana et puis Saint-Esprit singa ke mutongo lokola zo sa biloko boya kokufa boyebike mutongo après quelques jours ce qui après combien de jours mutongo akufa ka boye na tikala na regret culpabiliser ti lelo na zo ba zambe na koko silikela su mutute. Po bituma na zango eza pona botu te bonga na zokunda nde pona batu na tikana na regret jamais na koki ko sala problème ebimi atandenge ni na yina mutu na koki ko yina te bituma na ngeza li pona batu et puis toza na simambongo te ndenge toza boy batu so bayanga na poto ko zomona wana déjà souffre bazo pesa mbongo ke bazo traumatiser ba problème batu bayaka na poto ebele bazo sala ba conteneur bazo ya po ba débrouiller mususu bazata na mbongo ko dédouaner te combien de bateaux tozo pesa mbongo po ba dédouaner bazo dédouaner ba biloko bazo pe ba biloko ngo okomona bateki bien te bakimi na mbongo bazo bazozongisa bazo bakena mbongo combien ba mbongo eza na maboko ya bato o bakimi na mbongo tozo na sima mbongo tozo na sima bato te. Les gens souffrent. Mais mitema mabe oye koti na kati ya mboka. O miteme koti na kati ya mboka. Oyo zali tina ba misala ti partout tina ba wenze ti mutozo parvenir ya côté kozo mbongo ebele de façon que yemi abuse de mbongo mais ba trop souffrir. Azo mbongo de façon que tout le monde va souffrir. Tina kati ya ba famille mitema mabe koti. Nyonso wana satan mutozo nka koti ya kokoti sa. Tozo bunda pona biloko wana. Mais yango nde nazana kati ya koloba na minute oboye. Que mutu nyonso oya koza la peine kati ya mabe ou bien déplacer qui langage pour nga nazo limbisa tout le monde au nom de Jésus-Christ nazo limbisa tout le monde nazo lingate mabe et yena mutu dans l'amour nazo limbisa pour batu muso bazalaka muke à continuer kati ya mouvement nazo limbisa tout le monde et puis nazo senga bino bana na ngai tout le monde ba chrétien général bo accompagner na kati ya bitumbu pour na mboka na biso et puis bo sala kango dans l'amour il faut qu'on en esprit à kolimbisa compétition ezalate querelle haine ezalate makambo ya ke to fundi bo ezalate justice ezalinde pas ensemble mais tozo ça de façon que tozo ngisa batu na kati ya yanzela dans l'amour. Dans l'amour na mboka na biso komike bazoka tapena mutu makilezo ke nase toza baba tout mitu na makabilo kwa ndingo na te zamba pambola bino ezale mazeli sekolo de Kabundwale sa waza ministre de défense dans le gouvernement de Jésus-Christ zamba pambola bino na pamboli bino nyoso bozala na kimia bozala na bolingo bitumbezana no na debina no na bundite nanu na bundi te toko attaquer makasi toko attaquer banganga d'abord belé déjà baza déjà attaquer bazo yana bakisi na bango toujours attaquer souci na besoin ezali to dépouiller bango to dépouiller puissance na bango bato ba changer pe mentalité motema mabe développer tina poto okomona ba pays mususu mutualité ezali bato bazo kosungana mais na ba poto ba congolais mitema mabe mutu soka sale logo ya kitoko monika ba mususu ba bandi ko attaquer ou bien bazo ça de façon pas trahir on a vu beaucoup de choses motema mabe ko chiwapi to sala ki boyita na kati ya mboka na biso
même si tu as l'indifférent, tu as là. Tu puissance na biso ezali ko sambela de façon que tu neutraliser puissance satanique. Zamba pambola bino. Merci. Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toute la vérité.